Mbula ya sika ebandie, makambo ya sika pe ye. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse, toujours fidèle na habitude na ye. Tellement alela clientèle na ye, na ebandeli ya mbula oyo, atombeli na bango nyonso. Bonne année! Ba meilleur vœu na bino nyonso, na année oyo ya sika CAA. Akani komema bino na ba dimension likolo lisusu, encore plus de confort, sécurité, ponctualité, et likolo nango bakisa luxe, au travers bavion na ye mokwake, bobosana te na 2026 oyo, CAA zokokisa 34 ans mokoka, toujours na service ya bakongolais, pe ya clientèle na ye nyonso. Ah, CAA, mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Bonsoir d'ailleurs, c'est la télévision la bino pour la nefo ngala journal pour le peuple jeudi et là nous avons la bino pour la journal pour la chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo za kokoba c'est kokoba ko assister na forum économique mondial na Davos kuna na Suisse au fongama le 19 janvier 2026 héritier mapinyo mapesino ba détail. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza ko assister na forum économique mondial ya Davos kuna na Suisse au fongama le 19 janvier 2026. Bosimba Peboeba 56e rencontre annuelle Oyo Forum économique mondial et Zali Kopesa na République démocratique du Congo possibilité ya konoué topé koluka ba partenariat stratégique na ba domaine ya ndenge na ndenge pe na koluka ko se positionner lokola pays solution pour na Oyo etali climat grâce na initiative ya couloir vers Kivu Kinshasa ba pays solution boye bango ezali bongo na transition énergétique pour na ba minerais critiques pe potentiel hydroélectrique unique ya République démocratique du Congo participation ya RDC na Davos ezali occasion pour na kotalisa engagement ko promouvoir topé kotombola multilatéralisme pe ba valeur ya paix ba vertu ya dialogue pour na ko renforcer coopération internationale na qualité ya membre permanent ya conseil ya sécurité ya ba Nations Unies. Mise en œuvre, il y a deuxième assistance pour l'appui à FRDC, qui n'a menu des échanges entre commissaire de défense et sécurité et Assemblée nationale, PSNA et Longo, la délégation à l'Union européenne. Reportage Igor Ntindi. Commission mixte défense, sécurité et Assemblée nationale PSNA ba échange qui na délégation à l'Union européenne où ils allaient qui conduite par Claire Gaudin. Ba échange se déroula qui na oulette ya président ya commission de défense et sécurité ya chambre basse ya parlement où azali bongo Elia Walikale Ruben Mikondo na présence ya rapporteur ya Assemblée nationale professeur Jack Njoli na qualité na ya membre ya commission P ya sénateur Massoudi Bilele oyo azali bongo rapporteur ya commission défense sécurité ya Sénat délégation oyo ya Union européenne et yaki kosala part na membre ya commission ya défense et sécurité na ba préparatif oyo ya mise en œuvre ya deuxième mesure ya assistante adoptée na ba état membre ya EU na cadre ya facilitation européenne pour na oyo etali pe ezali ko prévoir ba appui ya projet ya force armée ya ba pays partenaires yango ndenge alobaki chef ya délégation Claudin Gaudin na sortie ya échange na bango bosimba ke ba échange oyo esalemaki à huis clos kati na ba échange fructueux oyo ba députés nationaux membres ya commission de défense et sécurité na délégation européenne bazonga ki bongo na esengo makasi na ba élément ya information oyo bazwaki na kati ya commission. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tulukayaza kokoba na bokasi na kolanda ba préparatifs ya organisation ya 13e session ya conférence ya gouverneur gouvernement la province ya Kwilu ndena tina wana réunion moko ezalaki président Padre Kab naye kuna la primature bolanda ba détail longo na héritier mapindemi. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka azali kolanda na bokebi niveau d'avancement ba préparatif infrastructurel nécessaire pour na organisation ya 13e session ya conférence ya ba gouverneur de province na itinérance ya chef de l'État oyo ezali prévu na province ya Kwilu autour ya thème transformation ya secteur agricole, pastoral, halieutique, développement rural pe connexion na ba marché urbain convoqué dans l'ordonnance présidentielle il y a le 8 novembre 2025 session oyo ezala
ezalaki reporté na une date ultérieure et pas ya chef de l'État, mais sur terrain ezali kaka kokanga maboko te ba service oyo bazwami mpona ba préparatif oyo bazali kosala mosala. L'instruction ya chef ya gouvernement séance moko ya mosala esalemaki na primature mercredi 21 janvier 2026 autour ya réhabilitation ya ba aéroport Bandunduville Kikwit pe na prélude ya organisation ya bokutani oyo. Réunion ezalaki dirigée epai ya Gérard Kaniki oyo azali directeur de cabinet adjoint ya premier ministre. Yango eportaki mingi penza na avancement ya ba travaux ya réhabilitation ya piste pe ya tarmac ya ba aéroport oyo. Lisusu kozela ba nouvelle date ya conférence yango kozala fixé et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mission ya secrétariat permanent ya conférence ya ba gouverneur oyo ezali appuyé na conseil national ya sécurité de pêcher sur terrain et relevaki ba constat ya ndenge na ndenge misala ya voirie urbain yango ezali ko évoluer yango lelo deux grandes avenues ya ville ya Bandundu ezali déjà bétonné pe ezali ko contribuer na amélioration ya mobilité urbaine. Boinatina wana ba travaux ya réhabilitation ya piste ya tarmac ya aéroport ya Bandundu ezali bongo suspendu. Situation oyo ezali suite na résiliation ya contrat entre office des routes pe régie des voies aériennes. Office des routes ye atalisi capacité technique pe financière na été pour na kosilisa misala oyo na délai esengeli. Marché epesamaki na société Safrimex pour être ba étude ya faisabilité ezali kokoba na coordination ya agence congolaise des grands travaux ACGT na mokuse natina wana pona koluka kosala mosala na lombango pe ko permettre misala eyeba na kosalema na ndenge elongo bani mingi atterrissage ya avion présidentiel pe ba aéronef mosusu na Bandunduville na ba condition moko ya kitoko bosimba pe boyeba ke ba constater ralentissement ya misala réhabilitation ya aéroport ya Bandundu ezalaki bongo na litomba ba exiger ba compte na ba entreprise publique oyo bazali concerné ba étude ezali réalisée et ezali désormais na gouvernement a appuyé société Safrimex oyo azali chargé pour na kosala misala bosili na yango et ko permettre na Bandunduville pe na Kikwit ba disposer na ba aéroport moko ya malonga et ko favoriser développement ya trafic aérien ba échange entre ba ville oyo pe ba ville mususu ya mboka. Jean-Rigobert Tshumanga secrétaire permanent ya conférence ya ba gouverneur ya ba province ndenge atalisaki province ya Kwilu misala identification ba maison ba particulier pe ba hôtel oyo ezali destiné pona hébergement ya ba conférencier ezali kokoba sur terrain ba résolution ya makasi ezwami balobi ba opté pona accélération ya misala ya aéroport ya Bandunduville pour être date eyeba na kozala fixé. Chef de l'État pe ba invité mususu ba kita na ba condition moko ya kitoko population ya Kwilu bazali motivé bazali kozela kaka confirmation ya date oyo pona koyamba 13e conférence ya ba gouverneur ndenge espoir Masamanki vice gouverneur ya Kwilu pe atalisaki au délai ya makambo misusu organisation ya conférence ya ba gouverneur et ko pérenniser ba investissement oyo ezali réalisé pe et ko profiter na ba population locale. Boye directeur ya cabinet ya vice premier ministre et ministre ya en charge ya transport pe voie de communication pe désenclavement secrétaire permanent ya conférence ya ba gouverneur ba province directeur général ya ACGT directeur général ya Safrimex pe bango nyonso ba participaki na réunion oyo conférence ya ba gouverneur de province ezalaki institué na article 200 ya constitution ya le 18 février 2006 lokola ezalaki modifié ba disposition complémentaire ezali kotalisake pouvoir central pe ba province bazali bongo na compétence et longo na exclusivité concurrente na ngambo mosusu loi organique numéro 8/015 ya le 7 octobre 2008 ezali kotalisa ba modalité d'organisation pe ya fonctionnement ya conférence ya ba gouverneur instance oyo azana mission ya ko formuler ba avis pe ba recommandation na politique publique pe législation nationale nyonso wana pona ko contribuer na renforcement ya unité ya kimia ya solidarité nationale pe harmonie entre la province et l'ongona pouvoir central. Honorable Martin élu ya commune ya Senembao ayamba makepa ministre provincial et intérieur Jano Kano OEP azalaki accompagné na ba notable ya ba quartier ya Selembao Christian Kengibeni azalaki sous place na compte ya Folingala.
Année ya sika ebandi kasi ba objectif etikali kaka ndenge ezalaki. Cela veut dire qu'on proposer qu'on défendre population ya ville ya Kinshasa en général, pe ya commune ya Selembao en particulier. Talatina audience oyo ya honorable Maotwene du les responsables Papa Selembao na cabinet ya son excellence Jano Kano ministre provincial ya intérieur na ba notable ya 3 quartiers ya commune ya Selembao Totangi, quartier Pululumbambu, Lubudi na quartier Mbala. Nyonso elekaki na salle Samuel Kitoko kuna na hôtel de ville. Masolo oyo etournaki esengeli boyeba autour ya ba question ya insécurité na kati ya commune ya Selembao. L'infatigable Papa Selembao honorable Maotwene après kouta na mikili ya poto toujours pona kolobela mboka ape makite direction hôtel de ville pona koluka ba solution ya population ya commune ya Selembao oyo ba pesa mandat. Tour à tour, son excellence Jano Kano alingaki ayoka ba notable ya 3 quartiers oyo na matoi na yemoko. Moto ya Yambo ezalaki Joseph Bianza Batomba, chef du quartier adjoint ya quartier Pululumbambu, atalisaki ba inquiétude na ye pona oyo etali insécurité na kati ya mabele na ye. Nasima eyaki tour ya représentant ya chaque quartier, moko sima ya moninga kotalisa ba problème toujours ya insécurité. Bongo nasima mwana mboka Jano Kano ministre provincial ya intérieur ayebisaki bango ke désormais commission moko ekotama en place pona kolandela makambo oyo pe na suka ayebisi ba notable ya 3 quartiers ke babungisa espoir na bango te ensemble nde bakosilisa insécurité nyonso oyo ezali konyoko la population. Na micro ya Info Lingala moko ya ba notable alobaki boyi na ba quartier na biso makambo ezosi mate bato tumoyi bazoye bandako na bana biso voilà alors finalement papa mawa ayokaki mongongo ya badeko parce que vraiment ça salaki économiquement moke na suka alors il faut prolonger yango monaki lelo awa papa mawa biso na suka ndenge ministre biso na suka monongo na voie obligée pour trouver la solution na makambo oyo etumisa biso na kati ya bakati na biso. Ministre afisi message espoir dans quelques jours après la commission sur le terrain pour aller rappeler des sons de cloche afin avoir ba mesure ndenge sengeli pour que kimia izonga na bisika na biso pe tozwa réponse na badoléance na biso. Tobanzi ke duo oyo entre honorable Maotwene du les responsables na son excellence Jano Kano ministre provincial ya intérieur et kobota bambuma malamu pona kosilisa likambo etali insécurité na commune ya Selembao. Boye honorable Maotwene toujours au front pona population oyo ba pesa mandat moko kaka bazali mibalete na Selembao. Compagnie africaine d'investissement c'est na mokuse mbula oyo eza kokoba se kokoba na ba service na ye na nation boyeba ke toujours confort eza wana bolanda reportage oyo ya héritier Mapine pe Michael Bristoto. Mula ya sika ebandi makambo ya sika pe compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo ya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort, sécurité, ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mokwake bobo sanate na 2026 oyo CAA zoko ki sa 34 ans mokoka toujours na service ya ba congolais pe ya clientèle na nyonso. Ah, CAA, Mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Évangéliste itinérant Narambungu ya après chaque kitoko week-end de l'équipe de la paroisse CAC Maluku Bolanda. Azalaki invité dimanche 18 janvier na siège ya district ecclésiastique ya ville ya Kinshasa pour na côté ya Maloba Nzambe. Évangéliste itinérant son excellence Nerombungu a exploité ki ba écriture sainte mingi penza na livre ya Nombre chapitre 27 verset 1 à 11 et pa wapi alobela ki ba loi pe ba héritage.
epai wapi alobelaki loi sur héritage ezali message moko ya récupération pour na pouvoir oyo adressaki na bafidèle ya paroisse oyo pe asengaki na bango bayeba na kosala nyonso pour na récupérer oyo nyonso bango babungisaki euti epai ya nzambe à cause ya balien familiaux ya molili mingi orateur alobi ezali kaka na nzambe nde akoki kopesa vie epai ya moto ezali epai ya famille te alobelaki lisusu lokola balwa na mboka ancien député national pe ancien vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa son excellence Néron Mbungu asesisaki opportunité pour na expliquer na peuple ya nzambe différence oyo ezali entre ba élu voté na parlement provincial pe oyo euti epai ya parlement national occasion pour na mfuma banga moyo ayeba pe na exhorter ba mama nyonso ba respecter mariage pamba te ezali pe ko préparer avenir ya bana na biso pour na makambo oyo boye s'occuper na bango convenablement pamba te tango baboti bakolemba ezali bana nde bakosunga bango bafidèle ya paroisse ya Semaluku na nzela ya coordonnateur na bango révérend Anselme Matondo remerciaki prédicateur du jour évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu nzambe ya kumama pote to yoki matei awa esungi en tout cas eza matei ya kolamusa bakristo ya kopesa bakristo posa ya kotelema pe kosalela nzambe ona misala déjà naloba premier coup de pioche teme nalobi un coup de main de plus ya son excellence Néron pona misala oyo pote pe promesse ya munene na kabakata ya ndako oyo ekosila mikolo koya ndako ya autant de mètres en longueur et en largeur pour alaki kopesa batole nyonso na ngambwe ba mama veuve ya paroisse oyo bango pe bazangaki te kotalisa esengo na bango pour la prédication ya honorable Néron Mbungu lolenge papa pesi matea wana ndenga la mwisi biso ba Kristo et toujours biso ba mama veuve kopesa biso courage na maloba na kitoko oyo alobeli pe namona kaye na basouvenir na babilamba ndenge atindelaka biso na batriko na ye ndenge tolataka me mpo namona mbusu na mbusu boye lelo nde nzambe azwa lokumu azwa nkembo azwa masanzoli akoba nzambe abatela ye abakisela oyo ezangi na kati na ye amata alobaki bokita te ye siko asala nde nini amata biso mpe tosala nini tomata na kombo na Yesu amen nzambe apambola ye abakisa susu ya ebele na oyo ebimi lelo eza lokola atuti bapota bisika oyo ezoka na bomoi na biso yango nde lelo ezwi kisi mpona kobika na bomoi na biso bana na nzambe ya lelo toka nzambe apambola maloba oyo ezwi mpenza esika ekobota mpe mbuma na mosala na biso ya la police ya associate ngama banantele oyo kuma makambo pa capitaine Sele Kamango bango batima boko na bakuna oza kutumisa population. Malgré l'élément ya police nationale congolaise, bazali kosala mosala pour na sécuriser population na ba différents coins ya ville ya Kinshasa, kasi mwa bilengi mususu matoi mangongi bazali koyokate lokola oyo bozali komona azali kobotola baninga ba telefone pe biloko ya ndenge na ndenge na machette na maboko awa toza na commune ya Nsele na plaza mingi penza na sociate oyo babengi ngamaba ya ngonde ezali kokambama epai ya capitaine Sele Kamango balingaka population à vivre na kimia bazali kotia maboko na ben civique nyonso lokola oyo bomoni batie maboko capitaine Sele Kamango a expliqué. Tozali na commune ya Nsele précisément na plaza na société ngama babisika na simbi komanda esali pasi comment na tongo ya lelo baninga bazoluka mbongo baninga bake classe mais jeune garçon oyo atelemi na point kuna kota FPI na machette kokata batu kobotola batu ba téléphone bambongo tout ça. Alors, population lokola nationale qui na bango, on a la confiance ya police na bango. Bango moko population bazuye, baye na eti na poste à police. Nde bazoli akasa, koye balolenge ni ko transférer na tous les droits pourvu que le ministère public a ça la musala na. A ça la musala na puisque trop c'est trop. Makambo ici là. Mais bana wa mike bazoyoka te
wana lobby okomona ba parents na eba ekobima et moi naza innocent mais preuve tangible yango lobby lobo okomona ba ke auditorat oh arrestation arbitraire mais population de ekangi kuluna wana déjà passe biso tosala biso mosala c'est limité na mosala na biso ya police na lokumu ya la police na biso merci beaucoup. Na ngambo mosusu pe elenge oyo azalaki victime ya koyiba telefone na ye bakatikati ye machete azali komeka kopesa baexplication. moyibi oyo ayibinga telefone na lipapu aza kuluna ebongo machete wana bozokende nango oyo machete mpo babeti nga ekati nga bapote yango na ye nango mpo bino moko bozwa disposition nango. Bilenge ya boye bazali komerite soki mokete kovanda nzinga na bato pamba te matoi mangongi matoi eleki mutu mpo na bango kasi baelema ya police nationale congolaise balobi bakolemba bango te bakotia bango tango nyonso hors d'état de nuire. Titango nini kuluna ekosila la vie province ya Kinshasa phénomène oyo eza kotungisa vraiment population makasi efo linga leme ko réfléchir na yango. Likambo oyo bakinoa bazali koloba pe tango nyonso esi balembi ezali nde phénomène kuluna lolenge ezali kotambola na ville ya Kinshasa ezali malamu te. Kuluna ekomi lokola pain quotidien ya République démocratique du Congo mingi penza ya ville ya Kinshasa oyo population azali kotambola ndenge elongo banite. Lelo phénomène kuluna ekomi na yango bizaleli. Phénomène kuluna ekomi lokola malaria oyo ba congolais to ba kinois esengeli ba vivre na yango au quotidien. Nzokande ezali phénomène moko bami konzi ya mboka esengeli batia rigueur pona koyeba na koeradike yango. Pambate ville munene lokola ville ya Kinshasa ezali ko mérité oyo ezali ko mérité te. Ba ministre intérieur bazali koleka nzokande bazali ba patron ya sécurité kasi soki na ville ya Kinshasa tozali capable ya ko sécuriser population te tuebite soki na ba province e kozala ndenge nini. Phénomène kuluna lelo esali ki na ba coin mususu ya ville ya Kinshasa batu batambola kalisusu te na 16h même na ba 10h topé ba 11h okoki kokota na ba coin mususu ba groupe ya ba brigand ba telemi bazali ko botola o biloko moto akolo bazali te eza pe na ba coin mususu na ville ya Kinshasa ba police ba koma kalisusu te ata obengi bango ba kokoma te balobi kuna biso tokotaka te ba jeune ya kuluna nde bazali kosala loi na bango bisika na bisika nzokande ville ya Kinshasa ezali dirigé ville ya Kinshasa eza na mikonzi na yango ville ya Kinshasa eza na batu ya ndenge na ndenge oyo bazali komona phénomène oyo ezali koleka kasi boni ekomi na yango normal. Ville ya Kinshasa est-ce que eza problème ya ba élément ya la police, est-ce que eza problème ya mentalité na bango, est-ce que eza problème nini vraiment phénomène kuluna ezali kosila te. Ba coin ebele bazali kokotela batu même na bandaku ezali ba militaire te ezali ba policier te kasi ezali ba jeune délinquant ya kuluna bazali ko buka ba porte ya batu na machette pe bazali ko kotela batu population a évité soki alela wapi ba policier ebele bazali ko abandonner ba société na bango pona ko kima bilenge o ya kuluna. Phénomène oyo etondi na ville ya Kinshasa population azali kolela tosengi na ba autorité bo sala makasi bo éradiquer phénomène oyo kuluna na ville ya Kinshasa bandaku na bango eyebani kasi ba policier bazali ko sala bango eloko te misusu pe bazali ko coopérer na bilenge o ya kuluna tu ebite soki bazali ko coopérer pona ko aboutir na résultat nini. Ville ya Kinshasa ezali ville moko inonde lelo na kuluna en dehors ya makambo mosusu tosengi na ba autorité bo fongola misu population azana bosenga a vivre na kimia malgré nzala na ye kasi sécurité ezala na commune ya Kingabwa baza la proma kasa likambo etani nzela bolanda reportage ko awa toza na commune ya Limete précisément na quartier Kingabwa banzela awa ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te boyoka commune ya Limete ezali na avenue monene oyo babengi Kulumba na quartier Kingabwa avenue Kulumba oyo ezali avenue moko très fréquenté bana nyonso ya côté oyo na Kingabwa balekaka na nzela oyo mituka bakumbi moto ezali pe na population vraiment ebele
kasi bino moko botala eta na yango lelo ezali malamu te. Meme batu ya makolo oyo balekaka na avenue Kulumba bazangi ndenge ya koleka ndenge kaka bozali komona esika ya kotia likolo ezali te poto na poto. Meme bawewa awa bazali komona pasi kaka soki osali moindre erreur okwei babeleli yo kabasele bilamba nyonso ebebi okokende mosala to esika mosusu ndenge nini. Population ya quartier Kingabwa na commune ya Limete bazali komilela tango nyonso pe bazali kotuna nani nde akobongisela bango avenue Kulumba. Ezali kaka avenue Kulumba te baveni ebele to baveni ya minene na quartier Kingabwa na commune ya Limete oyo nyonso ezalaka fréquenté ezali na yango ya kobeba. Population azali kaka obligé ya kotia makolo na poto ezala olati sapatu ezali ya kobeba ozali kokende mosala poto etondi yo na makolo ndeti kaka outi koyiba kasi ozali kobima pona kokende kosala. Bana ya Kingabwa na commune ya Limete bazali kolela babeleli ba autorité ya mboka botala nanu situation na bango pamba te bavenu nyonso ya minene oyo yango nde permetaka bango bisika bazali babima na route principale ya poids lourd pona kokende bisika na bisika. Kasi soki ezali kodemere kaka ya kobeba ekozala malamu te mituka ezokota na ndenge elongobani te bamoto koloba te bongo population atambolaka makolo moyen vraiment ezali te. Kolela ya bana Kingabwa to banzike ekoyokana na matoi ya ba autorité pona kosala quelque chose enfin ke banzela oyo ebonga. Population avandi mingi peza na ville province ya Kinshasa bango baza konyuka na likambo etali mai ezalaka calvaire na bakwa ebele ya ville province ya Kinshasa. Population avandi na ville ya Kinshasa bazali komituna likambo etali mai na barobine ekomi pasi. Tuebite soki ba rivière to bibale ya République démocratique du Congo mingi penza ya ville ya Kinshasa ezali ya kokauka yango nde ezali kosala ke mai ya régie des eaux ebima lisusu te. Est-ce que ba moi oyo ezali kobima ces derniers temps yango nde ekausi mai tolobi ezali boete mai ezali kaka ndenge ezalaka kasi population azali komituna bisika ebele mai ezali kobima ndenge ezalaka lokola momesano te. Nzokande population azali kofuta denrée oyo kaka ndenge amesana kofuta ba agent ya régie des eaux bango pe bazali koleka kokata mai epai ya population kaka ndenge bamesana. Kasi boni information ya malonga ezali ko circuler te na ba différentes communes ya ville ya Kinshasa soki otamboli okokuta population azali komituna mai ezali kobima te misusu bazali kobima na ba 2h 1h voire même 3h du matin pona kotoka mai soki olekisi wana otanisi tongo okosokola te okokende mosala te. Nzokande ba ebale minene etondi na République démocratique du Congo ba rivière ebele etondi na ville ya Kinshasa kasi likambo ya mai population azali komituna amilela epai ya nani bandeko ya régie des eaux tango nyonso problème ezali esengeli ko informer population atape bo informer kasi bisika ebele ezali kaka kobima te ba raison na yango vraiment ezali koyebana te. Bandeko ya régie des eaux bo respecter population oyo afutaka facture na ye na ndenge ya malamu a bénéficier pe na mai ya malamu po azala en bonne santé. Bote balonga po la bala mineza potika nkolo koko menango episaka santé ya kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakai. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi, ayo sukana mbimbi. Bozalaki ebele mpona kolanda info ninga la journée ape mpona mpe soki bosepelaki mokusa merci Negor Ntingi Matomina azalaki bongo na nsima ya caméra. Héritier Mapine Masparaza qui journal au montage esimaki pa Fabrice Lundembi Christian Kengebeni pe Francis Kanzalo Kokanga bino le rendez-vous Nicolas Koya au revoir. Mula ya sika ebandie makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye
tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso. Bonne année bameilleur vœu na bino nyonso na année oyo ya sika. CAA akani komema bino na badimension likolo lisusu, encore plus de confort, sécurité, ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers bavio na ye mokwake. Bobosana te na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka, toujours na service ya bakongolais pe ya clientèle na ye nyonso. Ah, CAA mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.